Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotela Naboma pena matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Gati Angola Kota na Gabon Bandimi bakombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyoso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Na poto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana mama Paris Italie, Espagne, Portugal Ilomese bana Gaza Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Telema pe otuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi bakombato, Bilombese bakubana, Bandimi bakombato. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoka bayindo en direct ya Congo Alenga TV nzamba pambola bino bandeko na ngai ezali ya koyinda na ndenge ya kosakana te bandeko mboka na Kinshasa ezali ya kozika lelo tozali koyebisa bino na ngonga oyo bandeko na ngai ba musulma batomboki na ndenge ya kosakana te. Boyebe ke mboka na biso RDC ezali bongo pays laïque. Bandeko na ngai ba pays pardon laïque nyonso oyo ezali bongo na Congo na Afrique. Tous les pays laïques ezalaka na ba problème. Mais epa ba mindele ba pays laïque ezalaka na ba problème te. Boyebe ke awa na Allemagne, na France, baza ba pays laïque malgré ba problème yaka tomonaka ba mobulu ndenge eyindaka na kati ya France ba musulman soki batomboki mais calme ezongaka pe kimi ezali parce que bango bazali ko respecter ba religion bakoko na bango kasi ya solo bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo boyebe ezali pays laïque tozala ba mangomba nyonso au franc-maçonnerie, au Rosicroix, au église, ce qui est ndenge nini, nyonso ezali na kata Congo. Islam ezali presque 14 à 15% oyo ezali na kati bazali na kata mboka na biso mboka ya Congo. Bandeko na ngai boyebe ke ba musulman bauti ko zala na Ramadan. Ramadan oyo ba musulman bandeko na ngai euteki kosila. Bongo ndenge euteki kosila esengaki na ba musulman
baluka bapona imam ya sika pamba te boyebi ke Abdullah Mangala depuis ye akoma na kiti oyo ya imam na kati ya Kinshasa bandeko na ngai Abdullah Mangala bandeko ti lelo azali kolongwa te bandeko badepti ya bamizilima balobi ke ya solo Abdullah Mangala atambusi bango mingi bambeba pe ezali mingi pamba te mutu nyonso azangaka erreur te kasi ya solo bandeko ngai nayebi Abdullah Mangala depuis kala depuis ngai nayebi ye azwa bokonzi ya Islam bandeko na ngati lelo Abdullah Mangala ye kaka nde mutu atambusaka lingomba bandeko na ngai bongo mokolo ya lelo esengaki ke Ramadan esili il faut baluka tante moko ya malamu po ba adepte ba musulman bazaka ebele oyebi ke 15% ezali awa te biso mpe bakembangise toza 15% bandeko bakretien bakozala ba 8% bazali mo ebele donc bandeko na ngai église catholique kaka nde moto edominaka na protestant likambo ya kokamwa bandeko na ngai marche eutaki koleka ya Martin Fayulu ya Lamuka bandeko babenganaki bango na nzela kolonga na bango na ntango mpo baya kokoma ti na kati ya changere na biso na boulevard wana bandeko na ngai Gentili Ngobila abenganaki bango me kasi tokamwe bandeko Gentili Ngobila ye andimi kopesa ba musulman stade ya monene oyo tobengi stade de martyr bango baya kosala bafongola Ramadan na bango na kati ya stade mpe bapona imam ya sika Abdullah Mangala ye mpe azalaki kandida pamba te ye moto atambusaka lingomba ya Islam bandeko na ngai bandeko ezalaki ya koyinda na ndenge ya kosakana te entre Abdullah Mangala na muninga na ye je pense que misi so na bosani kombo na ye te bandeko ezalaki ya koyinda bomoni Abdullah Mangala ye wana na loboko na ngai ya mwasi bona loboko ya mobali ndeko adversaire na ye bandeko badepti ya bamizilima batomboki pamba te bamoni ke élection wana ekozala trike mpe ezali trike Abdullah Mangala alingi akontinue kaka ye nde atambusa lingomba ya bamizilima bandeko bongo bitumba oyo ebimi bandeko na ngai bakretien bakosa bakimbangise mpe bakosa bamizilima batomboki batumbi mituka na ndenge ya kosakana te batumbi mpenza mituka ya basoda babangi ta kobanga te batumbi yango na en plein stade de martyr mituka etumbami bandeko mweto tya ndenge babomi soda baza koboma soda ezali te boyebi ke ba YouTube ntango baza komona baliwa ya bato vraiment ezalaka mwa pasi bandeko na ngai ndeko ya soda oyo abimaki mpo asala sécurité bandeko batumbi ye bazwi bapine balatisi ye batumbi ndeko wana ya soda bandeko bamusulman likambo nini kaka bandeko mboka ezali kokende malamu te kuna na ese bazali koboma bato kote ya Kasai bazali koboma bato président de la république azali na mobembo na Lubumbashi tokolobela yango kasi ya solo bandeko na ngai toza kolakisa bino baimage oyo ndenge leki na kati ya mboka ya Kinshasa en plein stade de martyr bomona bandeko ba musulman oyo bayaki kofongola Ramadan na bango pe bapona imam ya sika boyebi ke imam azali mutu oyo batosaka ye na ndenge ya kosakana te imam azali mutu munene na ba musulman
ndenge ba chrétien bazoka pasteur ndenge balobaka ne touchez pas mes oins ba pasteur basimbaka bango te ata sumuki bandeko langa botika ye azali pasteur na biso bosimba ye te bandeko langa bino mo bomonaki église kimbangiste balakisaki badega oyo bana ya bapapa basalaki bapasteur me bandeko ti lelo bazali kokontinue doki bato bateyaka bapasteur bazali bato moko oyo bandimi bazwaka bango lolenge mosusu bandeko donc bamusulman epai na bango baimam bazali bato minene na ndenge ya kosakana te awa bozo komona bandeko ya bamusulman bazali kosambela po te ramadan esili po te makambo imam ya sika abanda masolo mosusu ya sika makambo change na République démocratique du Congo pamba te Abdullah Mangala bazali komona ya communauté très azali ko coopérer pa zo sala makambo oyo esengeli te yango ba musulman balobi il faut dégager il faut balongola ye imam asika il faut akota oya kombo zali ko kimangai na yebi kombo ne malamu te je pas amisi soki na kombo kimi bolimbisa ngai kasi ya solo Abdullah Mangala ona yebi oya umeli po ye kaka biso to yebi ye kaka mutatambusaka lingomba ya Islam na mboka Kinshasa pe na République démocratique du Congo Abdullah Mangala bandeko na ngai ezalaki ya koyinda ba musulman balobi ke ya solo Abdullah Mangala il faut atika lingomba oyo ya Islam pambate bango bamoni ye aumeli mingi pe azali kotambusa lingomba malamu te esengeli atika lingomba wana po balobi ke solo bandeko na ngai boyebi ke ba musulman basakanaka te me bandeko boyebi ke na Islam ba malien o bavandaka na commune ya Kinshasa barumbu baza ba musulman ba sénégalais o batondi basali ba magasin partout na ba victoire ba sénégalais ba botisa ba congolaise na ndenga kosakana te ba malien ba botisa ba congolaise na ndenga kosakana te ba nigérien ba botisa ba basi na biso na ndenga kosakana te bana wana nyonso tu bandeko na ngai bazalaka na religion mosusu te religion na bango ezali Islam baza ba musulman donc mboka ya Congo bandeko zali kotonda na ndenge ya kosakana te soko keye na este kuna bakota bakivu bandeko na nga majorité bazali kokoma ba musulman la République démocratique du Congo ezali kokabwana donc Islam suka nango tokeba bakozwa place na mboka ya Congo botokeba po na este nyonso toza komona yango kuna bandeko na ngai mingi baza ba musulman na Kinshasa bandeko bino mo boza komona a partir ya ba révolution oza kosalama na mboka Kinshasa bandeko eza koyinda boko comprendre te Abdullah Mangala oyo ye modale ko rassembler ba peuple congolais ba comme ba musulman ba lingi lisusu te ba lobi ke ye fa kende baza ko mona ndere to yebite eloko nini oyo bango baza ko mona Abdullah Mangala sali to yebite est-ce que azali ko trahir bango to yebite est-ce que alingi mobulo kota na kati ya Islam bandeko langa to yebite eloko nini Abdullah Mangala sali tolanda bomona ndenge massacre oyo bango basali lelo ndenge bapanzi bakamino basoda na ndenge basali mobulu lelo na kati ya ville ya Kinshasa na libanda ya stade de martyr oyo tobengi Kamanyola bandeko na ngai eske banani bazali ba responsable tolanda toyoka ndenge ba musulman bazali ko réclamer pe ko déclarer que Abdullah Mangala il faut atika bokonzi ya imam
oyoye azali ko mema na mboka Congo, ça fait longtemps balembi matondo mingi tolana Asinyango église On est en République démocratique du Congo. Voilà maintenant l'événement que le musulman de la République du Congo nous offre à peine. Awa batumbi jipa la police mobulo eza makasa wana niveau stade de martyr jipa la police obozo mona yango nde tumbami jipa la police tumbami donc moyen te awa numéro yango oyo ezali 13011 13011 da batumbi jipa la police ba musulman mobulo eleki moyen te na niveau ya Willery na entrée stade awa moyen te vraiment. Matondo ya solo bande kolanga na Banzi Bolandi bozala toujours branché na émission Bokoka Bayindo en direct ya Congo Alenga TV bandeko makambo ya Congo toko bandakaka kolobelaka yango pamba te zali mboka bakoko na biso toko tika yango te toko banda kolobela yango kaka bandeko na Banzi Bolandi ndenge ba musulman batomboki pe na ndenge bango balobi Abdullah Mangala atika bokonzi ya imam oyo ye azali kokamba babi atika yango responsable ya makambo nyonso eleki ezali nani Gentilin Ngobila yo oboyaki bato ya lamuka basala marche oboyaki bato ya lamuka batelema liboso ya ambassade ya Rwanda Gentilin Ngobila opanzaki bato Gentilin Ngobila toyebi te yo zali responsable ndenge nini yo tika ba musulman bazala ba église na bango na zone Kinshasa wana toyebi ke église ya ba musulman zali wana mais yo pesi bango stade tala masaka ndenge leki est-ce que ba responsable ya makambo eleki ezali Abdullah Mangala na ndeko na ye o bazali kowela ebonga imam point d'interrogation bandeko na ngai mais soda kufi
soda oyo akufi aza na famille na ye mwasi mpe na bana na ye to aza mpe na bandeko na ye ye ayaki mpo asala sécurité mais lelo oyo babomi ye batumbi ye babomi ye lokola ntaba est ce que famille na ye ti ekobanda komonaka baimage oyo bandeko na ngai tala pasi biso bacongolais tozali komona bandeko na ngai Abdoulaye Mangala otambosi lingomba ya islami kala mingi soki bandeko na yo badepti na yo balingi lisusu te bamoni ntango mosusu quelque chose oyo eza komarche te boyoka na malamu tikela moninga mosusu ye mpe azwa ebonga ye mpe aya mpo te ya solo nyonso ezali kaka makambo ya nzambe ya solo bosambelaka ala bosambelaka Mahome oyo tobengi Mohamed. Bandeko na ngai ezali pasi mingi na bitumba oyo ezali koya na République démocratique du Congo kasi tokeba ba-Congolais pays islam soki ekomi na Congo bandeko toyebi te ekozala ndenge nini pamba te toza komona kuna na Kivu ndenge eza kotakataka na ngonga oyo bandeko toza koyebisa bino na bandi bolandi bilili ya bamusulman. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bandeko, azali na mobembo, abanda asalaki mobembo na ye na ba pays Afrique, pe akendeki na Uganda, après Uganda akendeki na ba Soudan, kasi na ngonga oyo azali na Lubumbashi. Ya solo ba yambi ye lolenge ya Mobutu, ndenge ba yambaka ye na kala tangu ye azalaka na bomoi. Bandeko, Joseph Kabila kosa bakatange ba matiti na likolo ya banzete na likolo ya mituka bandeko na ngai likambo ya kokamwa. Félix Tshisekedi ayambami na ndenge ya kosakana te. Batu nyonso bayebaki ke ya solo bakatange bakoyamba Félix na ndenge ya malamu te. Mekasi bandeko kokamwa. Fachi Beton bayambi ye atamboli kolonga aéroport tia koma esika oyo na butu na mwa poko atango molile ekotaka po asala meeting na ye. Fachi Beton atelemi mpona koloba ke bandoki nyonso oyo bazali koluka kokabola Katanga ebima na kati ya République démocratique du Congo bakolongaka te kokabola Katanga ezali Congo, Katanga ekokabwana te na République démocratique du Congo. Même mo oyo ye alobaki na Londres tango ye ayaka ke bandoki ya Congo bakolonga te. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ye pe alobi kaka likambo wana na kati ya Katanga na Lubumbashi ke bandoki ya Congo o bazali awa na kati ya Lubumbashi bokeba na bango bakotikala kokabola Katanga te pe bakolonga te. Bandoki yango banani? Bandoki banani? Bandeko toyebi te. Joseph Kabila, Zoé Kabila, Moïse Katumbi, toyebi te. Bandeko na ngai botala bino moko bomona bilili ndenge Félix Tshisekedi Tshilombo ayambami na kati ya Katanga. Bandeko na ngai ezalaki somo. Ezalaki somo bandeko na ngai moko ndeko na bino konga linga na kamwe. Ndenge toyebeli bakatange Katanga toyebaki te ke Félix akoyamba baboye. Do tomoni peut-être ya solo Fachi Beton aza koyambama bakongole baza kolinga ye kasi mboka ezali kokenda malamu te. Tolanda tomona Fachi Beton ndenge apesi meeting na ye na population ya bakatange pote ya solo bazala na angele bayebaki ya solo bandoki ya Congo bazali na kati ya babele na bango o bazali koluka kokabola Katanga na mboka na biso mboka ya Congo oyo bandeko ebele oyo bazali koluka
lolenge nini mandat ya Félix Tshisekedi esilela mabe. Bandeko na ngai tolanda na bokeli. Mu province yetu ya Katanga. Fatime Sina Fatime en 2023 et puis 2023 Paka Aksanti sana, aksanti kwa kupokelea mkubwa wa nchi, president de la republique. Munatukamulia heshima na president anakuwa na furaha sana. Eske mko na furaha kupokelea president de la republique? Batoto wa mama mjambo, batoto wa Katanga mjambo. Merci beaucoup bandeko na ngai, merci mingi. Ndenge boyambi ngai lelo na kati ya ville ya Lubumbashi. Naza na esengo ya komona bino po depuis 2019 nalekaki lisusu awa te na makambo ya Covid o bakisama esali problème mpona koya awa. Naza na esengo ya komona bino pe ya kopesa bino basango ya kitoko na ye nango mpona bino. Alors, ya liboso nangi napesa bino félicitations. Félicitations pour ete o résister na ba manipulation oyo bandeko na biso ya mitema mabe o baza na kindoki na kati na bango balingaki bakotisa awa. Balingaki bakabola bana ya Katanga na Congo. Katanga ezali na kati ya Congo. Katange azali Congolais. Moto akosa bino te. Na sepeli makasi ndenge botindi bango bakende kozongela makambo na bango kindoki wana. Boboyi koyoka makambo ba discours na bango ya kokabola bino. Ngai naza kosenga na bino boye. Bana batoto ya Katanga bozali ba Congolais. Bolinga bandeko na bino ba Congolais. Tokotonga mboko yo elongo na bino. Moto akosala Congo ya ye azali te. Congo ezali ya biso banso. Pe Congo ezali na place ya mwana Congo nyonso azali na place na ye na kati ya Congo. Bakosa bino na ba discours ya kindoki te. Ba discours ya mitema mabe bakosa bino te. Matondo mingi ya solo bandeko tokomi na suka ya masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV. Bandeko njaba pambola bino kasi tokosukisa boye te. Le 17 na le 18 ba Congolais ya diaspora ba combattant résistant oyo ba telemelaka mboka ya Congo pe oyo ba telemelaka pouvoir nyonso oyo zali koya na mboka ya Congo. Boyebe ke ba diaspora bango nde bato balisaka Congo. Soki bango batindi totindi mbongo te, bandeko na ngai, bandeko na biso pe ba se vivre malamu te. Mituka mingi tambolaka to ba mbongo bato kolia ezalaka diaspora. Bongo na kati ya diaspora, mouvement combattant résistant oyo président Félix yepe azalaki na kati na ba combattant oyo diaspora. Bango balobi le 17 na le 18 bandeko opesi mbwa le batalobi eke ya solo ngai pe na lingi na lia yango mbwa kolia ye moko te. Bandeko ba combattant résistant balobi bakoyamba Félix Tshisekedi elongo na ba président africain mosusu na
Hitler d'Afrique Paul Kagame azali koya bandeko na ngai eza ya koyinda le 17 le 18 ba combattant résistant balobi ata bolingo bolingo ezali nanu te bango na bango me kasi likambo ya Congo balongolaka nanu makambo etali bazizani na bango me bango batalaka mboka na bango mabele ya bankoko balobi le 17 le 18 napesi mbote na mama Dieta Kabuya oya telemaki alobi ke ya solo bakombatant résistant botika nanu makambo na bino ya koswanaka na makambo ezanga ntina oyo bozali kowelelaka mpe eza koyebana te kibokonzi yango awa na kati ya poto na diaspora mutu azali mokonzi ya résistance azali nanu te na bavota ye te papa Ngwanda akufi akei combattant mokonzi azali te barésistant mokonzi mpe azali te Dieta Kabuya telemaki mama wana alobi eke ya solo en tout cas likambo oyo o bino bato bolobela bokoko ngai kongo alenga na lobela bokoko mama Dieta Kabuya alobi bato baza kolobela bokoko bato baza bato baza ba chrétien eza makambo mboka Hitler d'Afrique Paul Kagame azali koya Emmanuel Macron abengisi bango alobi eke ya solo bango nyonso baya ye aza na likambo ya koloba na bango toyebi te soki eza mpona makambo ya bavaccin toyebi te soki mpe ezali likambo ya la République démocratique du Congo mpo badévoile yango balia yango boyebi eke ya solo bandeko richesse ya Congo bafrançais boutaki kolanda bakangi français moko na baminduki bandeko toyebi te soki likambo nini Macron aza kobengisa bango yango bakombatant résistant balobi bango likambo ya mabele batiaka nano badésordre na bango to bitumba na bango epai batiaka yango libanda kasi likambo ya mboka bakotelema ndenge batelemelaki Fally Ipupa ndenge batelemelaki JB Piana babi bakotelema balobi niveau oyo bayambelaka Fayulu ntango ayaka bato bayaka ebele wana bakozala ndenge wana po Hitler d'Afrique azali koya bakotika ye te atambola na mabele ya France na kati Élysée kaka pamba ndenge wana balobi bakoya na ndenge ya kosakana te donc bandeko na nga en résumé le 17 le 18 bakombatant résistant bazali na marche sitting munene ekozala bongo na mboka France bagroupe nyonso tu ekozala wana bandeko na ngai baye kotelemela baprésident Afrique mpe communauté africaine nyonso tu basanganaki mbote na Zoro Bilel napesi mbote na bandeko nyonso tu oyo tu bazwaki initiative wana pote ya solo basangana na bandeko Afrique baafricain nyonso tu basalaki bongo réunion po bango pe ba payer belé oyebi ke Cameroun eza pe na problème ba Guinéen baza pe na problème ba Sénégalais bango pe baza na problème bango nyonso bakozala ekoyinda président Félix Tshisekedi Tshilombo ye akoya wana kasi ya solo mpona kosukusa bandeko na ngai boyebi ke ya solo président Félix azali koya kasi bandeko ya IDPS bango pe bakozala bango balobi bango bazali koya koyamba président de la République démocratique du Congo mutu akopekisa bango azali te bango pe bazali bakombata bazali koya koyamba président Fachi Beton bandeko na ngai koyinda bato ya IDPS balobi bango pe baza bakombata bazu bazali koya po bayamba Fachi Beton bakombata résistant bango babundeli ekolo balobi bakoya koyamba Hitler et puis
na Félix oyo bango baza koloba ke banoma ye a dirigeaka te, mais Paul Kagame qui dirige le Congo ekoyinda. Nzaba pambola bino bandeko. Bos abonné massivement na Congo Alenga TV. Tokoloba makambo ya Congo tokolemba yango te. Tokoloba ata 10 personnes bolandi biso tokobanda kaka koloba makambo ya Congo po ezali mboka na biso. Mboka na yo ya ngai ya biso nyonso, mboka bakoko, mboka ya Fumukimbangu, Nzambe mutu apesa biso mboka oyo. Mutu mususu te. Soki ezali kobeba tokoloba, soki ezali kobonga tokoloba. Nzambe apambola bino ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana ya Fumukimbangu. Botikala malamu, Nzambe apambola Congo, Nzambe asunga pe ba combattant résistant na combat na bango baza kobunda, Nzambe apambola mboka na biso mboka ya Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, posa ya bana Congo ezali bitumbe sila ba groupe rwandais ba na base o bache ba rwandais ba ougandais ba bima na mboka na biso. Toyoki ke ya solo ba groupe to ba troupe rwandais o ezali koya na kati ya Congo ya ba ougandais to boya. Tant que toza komona ba groupe armé ya ba ougandais na ba rwandais za kokota na mboka na biso kaka, toza komona ke ça ne va pas. Ou oza complice ou toyebi te eloko oza koluka parce que bango ba agresseur na biso eza bango yango to boyi yango ba kivutse pe ba boyi yango. MONUSCO miyibi bazali koya wana pona koyiba ba minere pe pona ko protéger ba société ya ba lobby nyonso to ezali na kati ya Congo. Nzambe aza na bino tokutele bongo na pièce ya sika oyo tokomemela bino lisusu. Bozala toujours branché, bo partager émission oyo. Nzambe apambola bino ezaki ya bino ndeko Congo Alenga mwana Fumukimbangu. Matondo mingi ingeta 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 matondo.